péchés, tous mes péchés, son sang les a lavés. 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 Tous mes soucis, mon sauveur les a pris. Tous mes soucis, mon sauveur les a pris. C'est à la croix, il a ôté les poids. C'est à la croix, il a ôté les poids. L'éternité, où va-t-il la passer? L'éternité, où va-t-il la passer? Jésus t'attend, oh viens à ces moments. Jésus t'attend, oh viens à ces moments. Maranatha, amen. Maranatha, amen. Totelema po tanga iloba nzambe na mokanda ya Ézéchiel chapitre 33 verset 7. Nous lisons: Et toi, fils de l'homme, j'étais établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Amen. Amen. Prions. Éternel Dieu, notre Père, nous sommes encore devant ta face, puisque nous savons que tu es Dieu. C'est toi qui nous as appelés en ce lieu. Tu sais pourquoi nous sommes ici. C'est pour t'écouter, c'est pour t'honorer, c'est pour te glorifier. Oh Dieu, nous voulons que ton Saint-Esprit puisse être au milieu de nous, qu'il puisse commencer avec nous et terminer avec nous. Dieu, que tu nous pardonnes de tout ce qui est contraire à ta parole. Que nous puissions demeurer toujours avec toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tangi passage moko kitoko. Wana nkolo azali kotelema lokola kotelemisa basali na baumbu basali na ye lokola ba sentinelle bakengeli. Bebete bongo yo mwana na moto. Ngai na tie yo lokola mokengeli na ndaku na Israël. Yo ukoyoka maloba ezali kobima na monoko na ngai. Amen. Amen. Pe yo ukoyebisa yango batu na ngai kouta epai na ngai. Il va les avertir de ma part. Voilà oyo Nzambe asali biso ngolu. Apesi biso ba liloba na ye. Alakisi biso basali na ye. Ponete tokoka kozwa bokebisi nyonso. Nous avertir. Tozali ba oyo bazali ba pambolami. Amen. Pour avertir déjà yo ebilika monene boyela yo. Amen. Amen. Dobi tozalaki na ndeko bwalo. Kuna na lilita kuna epa ndeko na biso bakendaki kotika ye. Kuna biso kalonge.
tokutanaki na bandeko ezalaki mawa mpo na famille, mais il fallait bazala quand même consolé. Dans Romains chapitre 12, la verset 15. Bible le était réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Alléluia. Bao bazali na esengo, bosangana na bango na esengo wana. Pleurez avec ceux qui pleurent. Pe ba oyo bazali na mawa kokoka kusakana na mawa na bango. Oyo ezali sentiment oyo nzambe atie kati na bana na ye. Tango na esengo sepela. Tango pe bandeko bazali na mawa esenge te tokoka ko assister bango. Amen. Consolation na biso munene ezali te ndeko na biso akufi ayokaki liloba na Nzambe. Amen. Eza na bato ebele Nzambe bazwi grâce wana te ya koyoka mongongo na Nzambe. Sokotali na mukanda na Luc 23 à partir ya verset 42 obandi na verset 23 okomona ete bisolo nini balakisi biso kuna na Golgotha. Baikuru ezalaki misatu, miyibi mibale mpe bazalaki pembeni na nkolo, kasi moko oyo na verset 42 ya Luc 23, et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Alléluia. Ete kanisa ngai tangu yo kozonga na bokonzi na yo. Et verset 43, la Bible dit, Jésus lui répondit, je te dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Et Yesu donc ça que il y a nous été azali kolaka yo te lelo pe kozala na ngai lelo kaka na paradis kuna paradis mutu azwaki ngolo. Amen. Parce que azalaki na un moment bien dans un endroit bien. Et pas nini nkolo azalaki ko réconcilier mokili na ye moko. Alléluia. Pas nini nkolo azalaki ko pesa pardon divin. Pe asingaki grâce. Elaki ni grâce spéciale. Pe ndeko yo Nzambe baki ete solo gai na yo toko zala na yo na paradis to na bokonzi na Nzambe. Mpo na biso nkolo asengi ete tokoka koumela na liloba. To demeurer na liloba na ye. Yango pa totangi tatie pe ba sentinelle, ba kengeli. Pona ko avertir biso. Malobo eko uta epai na Nzambe. Dans Romains chapitre 10, dans verset 13, la Bible dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Nani yango akobele la kombo na Yahweh ye akobikisama. Quiconque mwitende kwa azalaki na grâce a invoquer mawana Nzambe. Pourquoi mutu nyonso tu il faut Nzambe asala grâce akoka koyoka évangile, ayoka koyoka mungongo na Nzambe na tango. Amen. C'est pourquoi tumoni te tozali ko kozwa Nzambe azali kopesa biso biso pe tozali kosala ete topesa yango baninga poni te bayeba basala expérience na nkolo posa na biso ezali na bana na ba mama na ba famille na biso na ba collègue na biso na ba ndeko nyonso toyebi na ba voisin bakota na bokonzi na Nzambe. Amen. Parce que esengo nini kozala yo koti bango batikali. Parce que après biso kokende kozande pasi likolo na pasi na mokili. Amen. Papa moko ta ko sepele te amona ya kei mwana na atikali na souffrance. Mwasi na ya atikali bandeko ne batikali. Awa pe Bible elobi ete ndimela Yesu Kristo kobikisama yo na libota na yo mobimba. Amen. Amen. Mais libota wana il faut yoka sango malamu. Oui. Parce que nkolo yebisaki Abraham était toutes les nations de la terre seront bénies à toi.
babotama nyonso ya mokili bakopambolama na nzela na yo me na nzela ya sango malamu. Il faut libota bakoka koyoka sango malamu. La parole c'est une semence. Yo lobelaka bango kaka. Amen. Yo loba ndayisa bango vérité ko forcer te. Oyo ya Nzambe akoya epai na Nzambe. Mais yo loba kola lobete na chebino lokola ba sentinelle. Bogote ya memboba na Jérusalem. Bokende tina kosukisa na extrémité ya mokili. Muta yeba Yesu Christ. Pour te komanga na ba moment difficile et expérience sengete yoka kana Nzambe na yo. Amen. Ta muibo ekomaki na suka. A invoquer kombo na nkolo. Et Bible bete quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Pe kuna na Golgotha. Epai ni batombolaki yawo. Ndenge tomonaki yango to la semaine passée. Bato bazalaki koseka, mais Nzambe azalaki na but na ye moko, un but divin. Ete akoka ko racheter mokili. Amen. Batombolaki ye lokola nyoka oyo Moïse atombolaki na désert. Batie entre ciel et terre. Alléluia. Amen. Boyebi ete tango tokendaki na bandeko kuna kotika ndeko na biso na lilita babengi yango ciel et terre. Wana ya bango ya mokili. Mais oyo azalaki vraiment entre ciel et terre, c'était Jésus-Christ. Amen. Ye nde batombolaki kuna na ekulusi. Fala nyokwama. Ya lobi ete tango bino bokotombola ngai, ngai nakobenda bana na Nzambe nyonso epai na ngai. J'attirerai tous les enfants de Dieu vers moi. Toujours kuna na Golgotha. Abete tango bino bokotombola ngai, c'est à ce moment-là ndenge komamaki na Genèse 3:15, il écrase la tête du serpent. Amen. La semence de la femme. Niati mutu ya nyoka. Po nyoka ndenge Paul alobete o mort ou est ton aiguillon. Aza suna makasi te. Il a été affaibli. Kuna na Golgotha pas espoir esilaki. Bible bete soko tali mutu nyonso akotala akomona mwana Nzambe. Abete ba vous reconnaîtrez que je suis. Et muyibo ya sosola kete o mena azali Nzambe. Abete réellement kanisa ngai. Misusu bazalaki kofinga ah soko za mwana Nzambe sala quelque chose biso beto bimawa mais non yabete kanisa ngai. Il a imploré la grâce. Tout le monde est Nzambe soka tie sentinelle la kolakisa yo makamu nyonso. Oye uti na munoko na Nzambe ako prévoir yango, c'est-à-dire oyo kokomela yo. Même Yesu Christ etumbo munene abimaki kwa salaki na Golgotha. Nzambe alakisaki yango nyonso. Amen. Amen. Il voyait tout. Na mukanda ya Luc chapitre 24 44 à 45 Luka. Parce que tumbawana il faut toyeba ebandaki quelque part. Et tumba na Yesu Kristo. Pona kende kosuka na elonga. Ebandaki awa na ngomba na Getsemane. La Luc 24 à partir du verset 44. La Bible dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Amen. Amen. Awa d'abord na route à Emmaüs. Abandaki déjà koyebisa bango alobete oyo na yebisaki bino nyonso oyo ba ko ekumamaki na tina na ngai. C'est-à-dire même Yesu Kristo expérience o fala passer wana nyonso tout ba yebisaki ye. Wa makomi Nzambe azopesa biso eloboyo ezali nde pona biso. Amen. Kolakisa biso makambo elekaki ndenge atambolaki na banda na Israël, ndenge azotambola na biso sikoyo et nini tokozala lobi. Alobi ete tout ce qui. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Nzamba solo lagi na ye pas solo na bango. Ta makambo kozala boye. Mais il fallait ndango ekokisama.
Yo zali sentinelle, o nzamba zali ko solola na yo, yo pe yebisa baninga. Dans Jean chapitre 8, dans verset 12, la Bible dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Amen. Wana Yesu ayebisi bango, palobete ngai nazali pole na mokili. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Oya kolanda ngai akokoka koumela katikati na mulili te, mais il aura la lumière de la vie. Kasi ya kozwa pole oyo na bomoi. Amen. 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 Oyo nyonso kolanda Yesu Kristo. Yesu asi alobi yango. Omoni ete toza koyeba mosala ni asala biso na Golgotha. Abi ete bato nsima na bato kondima bazwa libatisi. Pe nsima kozwa libatisi, la Bible dit enseignez-leur. Alléluia. Amen. Kolakisa bango. Parce que liloba na Nzambe kondima oyo toyambi kotalela mosala oyo ola kofela biso na ekulusu, il faut ezala na pureté, c'est-à-dire na kati ya busembo. Pas de mensonge. Omoni par exemple ayaki kodécouvrir na 88 wana baescroquer bato ebele. Ozali kozwa linge moko baobe yango sueur de Turin. Turin wana ezalaka na kuna na Italie. Linge wana ntango Yesu Kristo bazalaki kobeta ye, babete mutu moko apangusaki ye elongi. Amen. Mpe ntango apangusaki ye makila wana elongi ya Yesu emonanaki. Mpe bazwi elongi wana babomba yango ekoma place bato bakendaka kotambolaka na neti na lieu moko ya pèlerinage. Koyinde kotala elongi yango yaki ndenge nini, makila yango yaki ndenge nini. Bakosi bato te bato basali ba voyage ebele bayo découvrir que eloko wana ezaka moto asalaki yango kala te. Amen. Amen. Si omoni ke évangile na nkolo ebongi te tema avec pureté. Amen. Amen. Fausseté tout elongwa katikati na biso. Tout le monde a quitté tout ce qui n'est pas écrit dans la Bible. Oh, bah, c'est tonnerre. Oh, Jésus-Christ est déjà de retour. Tout ça doit être balayé. Habitez, ceux qui beaucoup l'entendent, vous allez marcher à la lumière. Quand il n'a pas les, il y a beau mot. C'est-à-dire, makambo yo nyoso yo tout, ba fausse doctrine. Sinon, c'est là qu'il y a batukaka Yesu Christ, ndimela Yesu Christ. Oui. Oui, mais tes ans, Batuming, Babengami, Babing, on les appelait, beaucoup d'appelés. Bandimeli Yesu Christ. Amen. Amen. Comme Kono pe mobiki ici na bango. Bazupe libat ici. Mais ba continuer kolanda Yesu Christ te. Basuki na nzela. Batwana bazape na vie éternelle parce que kola lobaki yango boko yeba. Ngai nazali nani. Apesi bango pe bo moina seko. Ba yebi pe que Yesu Christ azanzambe. Mais ba continuer na nzambe te. Ils se sont repentis. Mais bazali né de nouveauté. Amen. 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 Parce qu'il faut qu'on continue na kotambula. Après repentance, pour ils ont regret sincère, Zambé oza ko regretter te na tambula ki andeo na nzambo na solo. Il faut aussi la conversion, ko tourner longina vers nzambe wana. Bosa na banzambe nyonso. Amen. Oyo bato basali. Nzambe nyonso bikeko. Et tourner vers le seul vrai Dieu. Au changer de direction. Pekuna yoko za mateya et ko renouveler okomona okolongola biloko nyonso tu eza ya nzambe te. Au baptême na komona tata na mwana molimo santo. Ba eli yango ba trinité olobi yango te. Eko balaye yango. Bayaki oba dindiso na komona tata na ma olobi yango te. Bachinga mwa baptême muke mwa mai muke na mutunde baptême yango te. Amen. Amen. Tout ça, le Seigneur doit laver. Ozala pur na kondima na yoka parce que tout est pur pour celui qui est pur. Amen. Kula rubeta sombi biso les rachats na biso zali les rachats du corps, il y a zoto, il y a âme, il y a elimo na biso, il y a molimo pe. Tout notre cœur, être, esprit, âme et corps, ezali racheté. Donc nyonso tout na miso na Nzambe, il faut bima peto. Amen. Amen. Peto. Ata lelo to nakomi mukolo boye na boye likambo ezali te. Mais Job alobaki yango. Alléluia. Amen.
ata nakomi mukolo ata nakufi ngai nakomona ye. Mais nakomona Yesu na ja âge ote oyo ya bumpaka te. Ça sera dans l'âge des fleurs. Zamba kozongisa biso nyonso tu na bulenge na biso. Amen. Toki kotanga yango na Job chapitre 33. Le verset 25. Et sa chair a plus de fraîcheur Penzoto na ezongi na bulenge vraiment. qu'au premier âge. Wana kuta zalaki tango azanano na ebandeli. Il revient au jour de sa jeunesse. Peye azongi ndenge azalaki na bomwana na ye. Amen. Amen. Popo zalaka na elikia wana. Oui. Kolo ata na koli. Moko alobi me balobi ete soki Yesu Kristo aza ye tokomata na mupepe fo tozala pepele etomata. Bonga naza munene bwe po yaki munene. Bibonga na kosala ngana munene na ngao na kosuka wapi. Habité ndeko. Kotala munene na wana te. La Bible dit nous serons changés. Amen. 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 Tous nous serons changés. Nzambe akobongo la biso. Maladi ekozala lisusu te. 1 Corinthiens chapitre 15. Obe iliki otozali na yango. La verset 51. 1 Corinthiens 15. 51. Ndiko wiko tangela biso. 1 Corinthiens 15, 51. Voici, je vous dis un mystère. Wananga nazali koyebisa bino libomba mimoko. Nous ne mourrons pas tous, Biso nyonso tokokufa te, mais tous nous kasi serons biso changés. nyonso na tango moko tokobongwana. Amen. Amen. Oyo eliki eza katikati na biso. Soki maladi ezali eyeli yo bino okanisi nkolo yo lobaki keke. Oyo eza kaka mwa épreuve eza koleka. Me nzoto oyo esalama te mpona ebela. Toyebi ete tokobongwana. Amen. 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 Lelo ndeko na biso totiki ye kuna. La Bible dit que biso nyonso tokokufa te au moment opportun. Na ye na biso tokobongwana. Amen. Ba wei bakosekwa. Amen. Pe tokomata na likolo. Pepele wana Nzambe akochange biso. Ya azali Nzambe. Tomoni ete azali kotinda kolakisa biso liloba pour nous avertir. Koyebisa biso déjà makambo ezali koya. Pone ete yo ozali ozala na koyima te. Dans Matthieu chapitre 26, Matthieu 26, le verset 30 à 45. Matthieu 26, à partir du verset 30. Wana bako sola biso epai nini Yesu abandaki etumba na ye. Na verset 30. Simana bango koyemba banzembu bakie na ngomba oyo ya Olivier. Amen. C'est-à-dire sima kumisaki nkolo Yesu na ba yekone bakie na ngomba oyo ya Olivier. Alors Jésus leur dit, ouais Yesu ayebisi bango ete lelo oyo na kozala pona bino na butu oyo bino nyonso une occasion de chute. Alléluia. Amen. Naza koyebisa bino na butu ya lelo oyo ndenge tovandi na bino na kozala pona bino une occasion de chute. Pone ekomami ete yo bino bokobeta mokengeli pe pate bakopanzana. Vous frapperez les bergers. Bokobeta mokengeli pe bampati bakopanzana. Liloba oyo deja ekomamaki. Pe Yesu azoloba ete lelo oyo na butu oyo ekozala occasion de chute pona bino. Nayebi bien ki ete bokokoka lisusu te. Na verset 32, kasi sima na ngai kosekwa ngai na kolanda bino na Galilée. Wana pe tolazwaki liloba lobi ete nkolo ata bango bakukweya kasi ngai te. Pona ngai nakoki jamais kowanga na yo. Kasi Yesu ayebisi yo ete lelo yo kaka. Amen. 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 Na butu ya lelo liboso te
soso akoka kolela yo okowanga na ngamba la misala. Il avait la parole. Et puis ça que l'action les lobo et kokoma. Amen. Amen. La parole de la promesse. Dans verset 36. Wana Yesu akesu se pemeni na bango akei na esika oyo babengi Getsemane. Pe ebisi bayekoli na ye. Bovanda esika oyo wana ngai na pusani pona nakende kosambela. Azwi Petelo pe azwi bana mibale ya Zebede. Wana bandi koyoka mawa pe kubanga. Haleluya. Tango amoni makambo oyo po yazaki na ndoto azako na ba vision. Azotala bo nzamba azolakisa ye ndenge nini ya konyokwama. Ayebaki yango déjà, il était averti. Du coup la biso toza déjà averti. Amen. Makambo nyonso we la biso toyebi yango. Amen. Ezala malade, ezala bumpaka, ezala kufa, toyebi que tout est pour nous un gain. Amen. Abandiko Bible bete akoti na kati na mawa. Tanga moni makambo wana ndiko komela. Etumbe bandaki déjà wana. Vision aza kotala boye baza kolakise lokola film. Biso tozalaka wato mokilo moni ke okangi miso to lali nzamba ko peso ndoto tanga ko peso peta vision okoti na dimension mususu. Nzamba sala ba grâce. Par exemple le prophète William Branham yazaki boye aza koteya nzamba zo lakisa ye. Aza komona ba vision. Awa Yesu Kristo azalaki ko ezalaki ndenge moko aza komona oyo nini ko komela ye lobi. Oyo ba komaki pona ye siko akomi komona yango. Amen. 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 Na verset 38 alobi na bango ete siko motema na ngai eyoki mawa tina kokufa. Bino bovanda wa bokuka kobondela. Alléluia. Amen. Sima na yango apusani mwa muka atiki bango afukami lisusu akwei na se pe abandi kobondela. Binkolo soki moyeza lilongola kupoyo na présence na ngai. Amen. Soki moyeza li passion na komona est-ce que na koiko kimango te. Mais parce que longa nde fallait za na kati ya pasi wana. Amen. Ayeko ajouta bite toutefois tika ete liloba na yo ekokisama. Toutefois non pas ce que je veux mais ce que tu veux. Kolo tika ete volonté ne kokisama. C'est pourquoi mon était na bon moina biso photo Bible bete que ta volonté soit faite. Amen. Tango likamboye yeba te nkolo azali toujours présent. Amen. Tout le monde a gagné misusu ba ba vainqueur. Azwi abomi neti ba Samson wana akoboma mwanya ma azwi mbanga na ya bomi batu. Même misusu bakangi yo basiye yo. Babomi. Bible bete nkola otindela bino basakoli. Misusu boko bengana boko bamba mabanga misusu boko boma. Mimuta otala etala muto ndenge babomi azai muto na Nzambe te. Non. Mais nous avons l'espérance. Amen. Dans verset 40, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Akuti Pierre azayeko lobonga na kuwanga note asha lali na ye. Voilà. Ye mengana ko mwana makamu minene ezali ko ya. Boke ba bondela pona nga bino lali même pas ina bolani na bino bapongi. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Amen. 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 Bozala bato yo bazali ko bondela. Monete isiko toyaka. Sali moi résumé ya mateya onkola solo na biso mais pe tozali ko bondela. Amen. Pona bilaka na Nzambe katikati na biso. Kolo akanisa akokisa yango kolo akanisa baweyo ya ye abenga bango abimisa ngona ba prison oyo ekangama. Alléluia. Amen. Pour abaite je suis venu annoncer une année ya délivrance. Bakangami nyonso babima. Biso to bimi na mabulu oyo faut pe to kanisa baninga. Amen. Tangu Joseph bazalaki kuna na mukonzi mususu bakangaki babengi mukonzi wana ayoza libre. Wana Joseph alakisaki déjà tala na moni te bakobimisa yo. Pe kozala boyeboy. Mais soko komi kuna kanisa ngai pe. Amen. To kanisa ka pe bakangami. Ils sont encore là mais bazali koyeba te ils sont encore captifs. Na ba pensée humaine.
Moi mutazali kokenda za kokende kolanda kotalaka eloko yo lenjo yo akofuta ba avion tout ça pona inde komona eloko alukuta. Il faut pas bima. Tout le monde a été mosakoli nzamba la kisaki ba nzete mibale. Il y avait arbre moko ba komi Trinité, puis nzete mususu ba komi Jésus seul. Mais bambuma ezalaki ebele na ba nzete wana. Zamba zana posa bambuma. Amen. Ba fausse doctrine wana non, ayebisi mosakoli te secouer très fort. Bambuma ekweya. Bana na nzambe babima. Et vouloir rupa nzamba ko sala eloko. Amen. 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 Dieu doit faire quelque chose. Mona kite na tangu na Daniel ezalaki oyo roi oyo amona kite ya koki. Akeko zwati biloko ya temple, ya temple ya biloko sacré. Atoni sengo masanga bandi komela na basi na ye na ba camarades ne baza koseka. Mais Bible met nzamba salaki quelque chose. Bamoni liboko ebimi ekomi. Amen. Amen. Même Nzambe wana Nzambe na biso. C'est notre Dieu. Le Dieu de Daniel, c'est notre Dieu. C'est pourquoi cette fois-ci, il doit aussi agir. Amen. Quelque chose. Parce que ntango Nzamba sala keza ilo côté lokolo bato bazali ko sala. Non. O yaka babwa ke lo vesto kweya. Non 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 non. Ekozali loko moko nanu bato mamona te. Amen. Même ukonzana be o nini oyo liboko ebima ebanda kokoma. Abengi ba solo kanaye ba astrologue ba tunaye mayela bo expliquer ngai za nini. Mais Daniel, alléluia. Babete moko azali. Tant que Daniel a combien bezali ngai te, nous avons un Dieu qui révèle. Amen. Zambo ya lakisaka makambo. Même nous avons un Dieu pour le moment qui nous révèle. Nyonso kokoma. Signification ya nyonso toyebi yango. C'est pourquoi le bête simana yo kondima landa ngai. Amen. Amen. Kotika la wana te landa ngai simana yo kondima tokende encore elongo. Awa tozana katikati ya Getsemane. Pe soki tozwi na Matthieu 27. Kolosi makomona paso ya komona a passé encore na ba épreuve ya interrogatoire. Parce que combat nyonso très à la étape za kola. Abani d'abord balakisi na nkolo tout ce qu'il doit faire ibonga ki abondela ponete volonté na Nzambe ekokisa. Sima na yango akoti na komona na batumena mukonzi na mboka ba gouverneur interrogatoire. Webiso bakangi yo interrogatoire wana ezaka facilité. Bako torturer yo moralement. Omuntu bako kotika yo na salle moko boy mutazo somisa yo te. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, olembi na kolemba. Yo mona bakonzi mingi bakoka te so amwenda mbambo abandi ko bela. Na Matthieu 27 na verset 11. Bible dit Jésus comparit devant les gouverneurs. Alléluia. Amen. À se comparaître devant le gouverneur. Voilà qui me conduit à Tangwana. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Réponse à Pesaki. Devant le gouverneur. Et puis d'abord pour le gouverneur abima pour interroger. Tamusuba ko vandi sayo tongo mobima oliata goliate. Surtout yeko beta na ko beta. Avant même entre ciel et terre, véritable ciel et terre. Ou pas au bisoto kendaki kuna. Amen. Amen. Azaï qu'on passait déjà par un chemin de souffrance, de torture morale. Aïebisi que yo lobiango. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Aux accusations, Moussou Tan gouverneur Azotunaye, alobi koute loko mokoti. Pour lui, il disait bon. Père, pardon, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais avant d'Akina, alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna des réponses sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup les gouverneurs. Amen. Amen. Le gouverneur évité que yo même pour délivrer Yongai. Jésus a le besoin de pouvoir à répondre et à répondre. Mais tant que yako abet yozali mukonzi alors but il est dit ya ba ete boko mana ikuruze azali mukonzi na ayuda
Oto komaloba kite ya lobete ce qui est écrit est écrit. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Balongoli ye kuna pa ba sima na ye komona ndenge nini akobika, sima na ye koleka na ba torture morale. Bible dit dans Philippiens chapitre 2, dans verset 7 à 11. Là maintenant il fallait finalité. Et pas nini maintenant bato oyo ya ye, espoir na bango nyonso esilaki. Po Yesu alobaki ete lelo oyo nakozala pour vous une occasion de chute. Amen. Amen. Mutango baza koloba, azoloba eloko moko te. Akomi devant gouverneur, okutu akoka gouverneur ndenge nga nazana nga mutu malamu, nasala mabe moko te. Pe gouverneur alobaki je ne vois pas de crime en lui. Mais yo moko olobi nini? Alobi eloko moko te. Est-ce que oza mukonzi? Tu le dis. Eloko ka yebisi. Olobi yango. Allez. Nakosala na muto nini? Crucifié. Amen. Amen. Voilà. Espoir nyonso tu ya bandimi na ye esukaki. Alléluia. Dans verset 7, il y a Philippiens chapitre 2. La Bible dit, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Amil kitisi yenda zelaki nzambi makomi lokola mutu na musala. Et devenant semblable aux hommes, makomi lokola bato. Akokani na bato. Lokola mutu pamba. Ye amikitisaki. Akomaki obéissant, botosi tina kokufa. Même kokufa kuna na ekulusu. Amen. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Zambe pas tombolaki. Ko bat ba memie wapi kuna na ekol na véritable entre ciel et terre. C'était là à Golgotha. Et ils l'ont frappé. Ba beti, ba sali bokoye ko sala. To yeba ko mbango na to nzembo ya lit de la vallée. Il est beau, le plus beau parmi 10 000. Yesu azalaki l'était. Zamba salaki ekelamu ya solo solo. Mais awa wanako beta, tout ça, Bible bete, c'était un homme de douleur, méconnaissable. Et bande konaye, batu nyos bazali kotala babete espoir na biso nyos tout esili. Alléluia. Amen. Kuna na Golgotha, humilié. Andimi tina kufa. Or, à ce moment-là, c'était Dieu avait prévu. Pas makanisina, biseza makanisina zambete. Dieu avait déjà prévu la victoire. Amen. Amen. Ici, pour n'être bana na zambe nyoso ba se réconcilier na ye. Abite tango bino boko tombo la mwana na mutu. Bo wana nde boko soso la ba oyo yanga bako soso la qui je suis. Nazali na. Et la Bible dit c'est pourquoi Dieu l'a élevé. Entre ciel et terre, ba tomboliye, ba sakani na ye, ba fingiye, même mulili ekoti, alléluia. Mulili bato ba bime, ya lo bagazali pole, tala mulili ndenge komi. Espoir a mukile sukaki. Abete, je serai pour vous une occasion de chute. Même temps, mazo tambola na ba yeko liene na ruta Emmaüs, ba yeko libalobete, yo yebito etina na Yesu Kristo wana. Amen. O ba tsotu ba kanisa ki tazali espoir. Nabiso. Mais kuna nyo ekulusu akomagi mutu pamba. Babumiye. Or là-bas, azalaki ko écraser la tête du serpent. On était ndenga fungolaki maboko na yo kolobete, venez tous à moi qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. O nyoso kotalela Yesu Kristo akozwa mena kimia. Anyati mutu ya nyoka. La Bible dit il a englouti la mort dans la victoire. C'était un combat jamais livré, mais un combat de victoire. Tout le monde a été même un soldat qui permet de temps atali, mulili ekoti akati mutema lobete ah oya zalaki mwana za. C'était lui Dieu. Abete bawo yanga nyos bako soso là le Yahweh de l'Ancien Testament, celui Jésus-Christ dans le Nouveau. Amen. Amen. Dans Marc chapitre 16, verset 17. Sikoyo nkolo aza kopesa manda pe na ba oyo ya ye. Basali na ye abete bozali ba sentinelle. Tukoyi kovanda kimia te. Marc 16 au verset 17.
La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Amen. Potala, maintenant, miracle, c'est-à-dire, plus de compromis. Na vie na yo, okosa sous compromis te na diable. Amen. Aye na maladie na Bible bien à mon nom, vous les chassez. Amen. Azali sous na makasi ata mon côté. Il a été élevé, bah pesi kombo eleki koleka kombo nyonso kombo na kolo na biso Yesu Christ. Ponete ya na likolo, ezala na mabele, ezala na se. Biso to confesser te yenda azali nkolo. Amen. Et ce qui diable a koya, ko chelo ba raisonnement ya pamba pamba en son nom na kombo na Yesu Christ ba bengana ye. Plus de compromis. Nous sommes vainqueurs. Amen. La Bible dit tangu ya kotaki katikati na mabele, to kotaki na ye. C'est pourquoi na baptême to kufaka na ye. Et tant que bimi, nous résistons avec lui. Nous allons connaître quoi naie longo. Dans Colossiens chapitre 2, verset 12. Colossiens 2, 12 à 15. La Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Ye akokaki kolongo la bukasi nyoso ya bakonzi. Pe bazali ko kunza. Et les a livrés publiquement en spectacle. Alléluia. Amen. En triomphant d'elle par la croix. Wana bazali ko seka. Zoka musale zalai ko sala. Bakonzi nyonso oyo na mulili. Alléluia. Bakonzi nyonso o bayebi Yesu Kristo te. Ba autorité nyonso. Bible lobete il les a dépouillés. Alongoli bango bibundeli na bango nyonso. Batiki yo nde mwana vide. Imaginez le président Moko Songolo, Neti Poutine, Wana, Boye Botiki, par exemple, là, sans Moutou, sans ceci, cela. Batala, Boye Poutine, Yango Yeo. C'est-à-dire, Bakoiko, Bisoko, tout le temps, Poutine, Teye, Kuna, Zama, Kamuna, Ba Ukrainien, Kuna. Bozi Kagame. Bozi Kagame, Boaki, Kakawa, na Kinshasa. Dépouillé de tout. Maintenant, il est entre les mains d'un bateau, Yaza Konyoko. C'est ça. Le diable est à notre merci. Amen. Mais comme c'est un risé, Azako l'accès qu'il y a Zamakazi. Puis dans toute situation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, chassez-les. Il a été déjà dépouillé. Azakou n'est l'autre côté. La mort a été engloutie. Amen. Dans la victoire. Jésus-Christ était vainqueur. Yazalaki Molongi. Le verset 12. Le verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Amen. Pour Nabiso Oyoyo, Tolagi Batunamabe. Il nous a accordé le pardon. Amen. Droit qu'on rappelle sous ma vie na yo ya kala o salaboy. Non. Amen. Dieu nous a déjà pardonné. Amen. Ah oui, Zalaki, le souverain sacrificateur lui-même, Melchisedec. Sima na ye ko sopa makila na ye, il fallait même makila na likolo ya mbeka. Kolaksa ete ngolo eza kati na bana nanga. Mwende tangu toteyaka des fois molimo ko kolakisa yo likambo musu amabe o ezali ko kangama na yo ponete esprit de délivrer yo. Amen. Mais Nzamba zo condamné ote. Parce que le sang de la grâce t'a déjà acquitté. Amen. La Bible dit vous avez été acquitté en Jésus-Christ. Là entre ciel et terre. Musala munene zalai ko sala. Il nous a pardonné. Amen. Pour rappeler mutumasu monote. Oh namona kayo na nebo zala ko sala boy. Soka lobino lobi que Jésus m'a déjà pardonné. Amen. J'ai été déjà acquitté. Maintenant, nous devons marcher à nouveauté de vie. C'est pourquoi vous devez suivre Jésus-Christ. Amen. Dans le verset 14, il a effacé l'acte de tout dont les ordonnances nous condamnaient. Satan yaki na ba liste munene pona ko condamner mutu na mukila. Oya saliboy, réellement mutu na mukila kwa iko koka kwa accomplir la loi T. La Bible dit, lui, il a pris ça, il a déchiré ça. Et ça, lui sous-souté. Vous êtes libre. Amen. Et il continue.
et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en les clouant à la croix. Kuna na ekulus. Azwaki yango, makamwana nyoso tu abaka kengo na ekulus. Amen. Donc mutazana a droit lisusu te à juger yo. Oh ndeko boy, ndeko non. Continuez maintenant à marcher avec Christ. Amen. Dans Hébreux chapitre 9, dans verset 11. Hébreux chapitre 9, dans verset 11. La Bible dit, et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Payé à Kotaki Kuna, en tant qu'Nganganzam, na makila ya banyamate. Tout le monde a dit makila ya banyamate, ça ko couvrir le somme. Mais makila na Yesu Christ ezali ko purifier. C'est-à-dire ko longola nyonso, en tant qu'Nganganzam akenda ki ti ko déposer makila na ye, kuna na itumbe. Natine tengai na yo tozala acquitté définitivement, éternellement. Nous sommes purs devant Dieu. Amen. Tout notre être, esprit, âme et corps devant Dieu aux alliés irrépréhensibles. C'est pourquoi mon tango Jésus Christ akoya et local bossa kotala yango wana. Kondimo ezali katikati na yo. Koyebete yende asalaki musala we munene pona yo kuna na Golgotha. Na Hébreux chapitre 7, le verset 17. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur toujours selon l'ordre de Melchisedec. Pour l'état olioyo et pesamili na tina na Yesu Christ et te yazali nganga nzambe kotalelaka mokonzi yo Melchisedec. C'était lui Melchisedec. O Abraham akutanaki na ye. O Abraham apesaki la dîme de tout. Do azali mutute alimbisa yo lelo lobi a condamné yo. Non. Quand il te pardonne, il te pardonne. Amen. La Bible dit, il est lui, Melchisedec. Otango Abraham a utaki, kuna na ilonga, apesaki la dîme de tout, et lui a béni Abraham. Yende a kotaki kuna na kati dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des chèvres, mais avec son propre sang. Pour dire que vous êtes acquittés. De tous les soubatu na mawate. Amen. Dans ta vie, comprenez que tu es dans la joie. Amen. Amen. Dans mukanda ya Néhémie chapitre 8, wana batu bakutaki na captivité, tant bakoti bazongi na Israël, bazo continuer kana kokanisa te bazaka ka batu na masumu. Amen. 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 Néhémie chapitre 8, le verset 9 à 12. Onde kwa zvili boswa ko ikotanga. L'ensemble du peuple est donc allé manger et boire. Néhémie chapitre 8, bandi na verset Néhémie 8, la partie à verset 9. Le gouverneur Néhémie, le prêtre et sacrificateur. Wana Néhémie wa azalaki mukonzi kuna nganga nzambe. Les Lévites qui donnaient des explications ont dit à l'ensemble du peuple. Pe ba nganga nzambe bazalaki kolakisa bana na nzambe nyonso liloba. Ce jour est un jour saint pour l'Éternel. Oyo ezali mukolo ya bule pona nkolo. Votre Dieu. Nzambe na bino. Ne prenez pas les deuils et ne pleurez pas. Bozala na kati na mawate pe bolela lela te. En effet, wana ezali ete le peuple tout entier pleurait à l'écoute des paroles de la loi. Tango baza kolakisa bango mobeko bango baza kolela. Ils ont ajouté pe bango bakomaki allez manger bokende bolia un bon repas, bolia mabiloka malamu et boire des liqueurs douces, bokoka komelo e bokoki komela en envoyant des pas à ceux qui n'ont rien préparé, pe oyo bazali na eloko te, car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ponete mukolo pour d'abord oyo bazana eloko te bino boto bozana bango bopesa bango nyonso ba mondambu ponete mukolo oyo ezali mukolo na bule pona nkolo. Alléluia. Bato babutaki en captivité. Voilà.
na Babylonie bazali ba esclave bazongi na mboka na bango na elaka tango bakoteya bango bazolela biso bato na pasi babi te Nehemia biboza bato na pasi te kuna nde bozalaki na pasi awa boza bato na esengo Nzambe asi akangoli bino c'est pourquoi moni même bateya oyo baza koteya bato kolakisa bango kaka ete oza moto na baproblème oh esprit boezola na yo oh bona pona koluka kosutraye non nous sommes libres amen nous devons chanter des cantiques nous réjouir notre Dieu nous a déjà libérés asa lakisi biso nyonso c'est bien parce que ce sont des amens qui viennent du fond du cœur amen voilà amen c'est pas fabriqué dans Ésaïe chapitre 53 et là la victoire et Golgotha a été conclu. Dans Ésaïe 53, dans le verset 3, 5, la Bible dit mépriser et abandonner des hommes. Wana batu ba wakakiye, espoir batu esili ale batiki abandonné. Eliki na bango esuki. Waza opesa biso ba espoir ye wana bazako boma. Homme de douleur habitué à la souffrance. Muto bazali konyokwama. Mais hier amesana na konyokwama wana. Amen. Baibake te libiki ezali katikati na yango. Semblable à celui dont on détourne les visages. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Babomutala mutangonde yoyo. O albaki to landaye. Babet baskali susu ezalaki te. Habite cette nuit, je serai pour vous une occasion de chute. Batutu balembaki. C'est assez pendant ezande na tangu wana. Ezande bapasi na biso nda zalaki komema. Ezande konyoka na biso nda zalaki kochango na mukongo. Bat bazali ko kanisete ye anyoka maki, bat nzamba zali ko beta ye, zamba zali ko kritisa ye. Dans verset 5, Bible dit mais il était blessé pour nos péchés. Alléluia. Ko beta mawane zalaki pona masumu na yo, pe pona masumu na ngai. Amen. Brisé pour nos iniquités. Bangumbi ngumbi e pona makamuna na biso ya nkoto sala ka batuna ndenga mabe. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Alléluia. Makambo nyonso ekoki kopesa biso kimia. Souffrance nyonso tout. Pona biso tozwa kimia nyonso ko yakili kolona yi. Maintenant nous sommes des gens libres. Amen. Entre biso na Nzambe problème ezati. Amen. Ukoko vanda beti makolo na yo mabolongo na yo na selo beti nkolo kanisa. Musalo salaki na ngana ikulu. Amen. 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 Là où les gens regardez pas comment n'était pas ces ali, muto ya suki élevé entre vrai véritable ciel et terre. Pas ciel et terre ya biso. Oya Golgotha. Oya kina colline, muto zali komona voilà l'homme. Obo zalaki Hollanda. Espoir na bino ici là. C'était une occasion de chute. Mais à ce moment-là, c'était la victoire. Amen. Nzamba zalaki kozwa longa katikati na mokili. C'est pourquoi victoire oyo ndenge tomonaki na ibande na Hébreux chapitre 11. Dans Hébreux chapitre 11, où etali balongi ndenge bazali kolakisa biso. Dans verset 40, pas tout qui n'est qu'un amoussouka. Bible dit Dieu ayant envie quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il Dieu ayant envie quelque chose de meilleur pour nous. Wana nzamba zalaki kotala eloko eleki makasi pona biso, afin qu'il ne parvince pas sans nous à la perfection. Amen. Amen. Ponete bato nyonso bakufaki na kondima. Sika pe tozotala sikoyo oyo etali kondima ya basiyenge bene. Amen. Amen. Bango pe toana komba ezo banda quelque part. Kolo komba na ye bandaki kuna na Getsemane. Biso ezo banda te parti ozali repentance komba ebali. Alléluia. Tant yo ndimeli Yesu Christ comme kolo pe mozbiki sinayo. C'est ça le premier pas. Le combat commence pour les croyants. Amen. Ah, mais ozoluka nini kuna? Eloko nini ozoka? Boyena boye. Le combat commence. Tant yo tiki kawana. Parce que la repentance c'est un regret. Au début tu natambulaki en dehors ya nzambo ya kufela kingai. Tout le monde ngote bato basali banzambe na bango bikeko.
Ils étaient sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, yo sosoli yango. Omoni Yesu Kristo na kulusu. Olobe ete ngai maintenant na kangamine na landa ye. Ogusuka wana te sima na yo, oza se repentir. La Bible dit qu'il doit suivre Jésus-Christ. Amen. Olanda pole wana. Il faut ça là un autre part, babengi la conversion. Amen. Kozwa elongi na yo ko tourner vers Yesu Christ. O changer direction, nazako kende na ngaba na baluki maintenant na zongi matete. O changer direction. Au beau Seigneur, nous allons na sima. C'est ça la conversion. Et dans Zéland, Zambé va te renouveler. Alléluia. Au beau enseignement pour nous à la renouveler. Aux walibati sino akati na maina. Comme na kolo na biso Yesu Christ. Pour nete kobanana se. Na likolo. Na mabele oyo kombo pesa mil biso ka moko ya Yesu Christ. Bible te nyonso boko sala. Na maloba na bino na misala na bino na makanisi na bino bo sala ngona kombo na kolo Yesu. Amen. 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 Vous avez la conversion. Vous allez au tamboula nanzam et il y aura la nouvelle naissance. Amen. La Bible dit nous a engendrés par la parole de la vérité. Yango mo n'était pas totanga ete nzambe azali kotinda basali na ye. Avec l'iloba, la parole pour nous avertir. La parole ne vient pas kaka ndenge yo lingi. Non. Nzambe azana ba mwangu na ye. Amen. Nzambe azana banzela na ye pona ba oyo ye moko. Omonete promesse asali biso awa te pona biso soki sima na biso totamboli na ye tobotami ye na sika. Bible bete tangu ye nzamba tombola ki ne sima batu tomona kyango sima batu ko tombola ye nzamba yaki ko tombola ye tina luboko na ye ya mobali jusqu'à la droite de Dieu puna zwaki molimo santo apesi ponete bomoyo ya seko bomoyo ya ye eko akozala kati na biso. Amen. Amen. Et l'objectif yankolo ezali ete tukuka ko atteindre la perfection. Amen. Tomona ki ete cadeau ekoki akoki kopesa biso na mokili ezali kaka la première résurrection. Tomata d'abord yo otondisama na molimo santo nzoto oyo ebongwana bapasi oyo nyonso to esila. C'est-à-dire nzoto ezonga ndenge ya bulenge ndenge ezalaki et nkolo alobi ete nakoya kozwa bino tokende. Amen. Ou dans la gloire. Amen. Et ça voyage moko eza n'importe quoi te. Au matin wati okende na fête de noces. Mutu mo na sala yango te. Abite je vais vous préparer une place. Na kei ko bongisela bino esika nakoya kozwa biso bino. Alobaki te obosela nga ba église na ndako na sena koya kovanda te. Ngai nde na koya kozwa bino. Amen. Nous attendons le retour de Christ. Amen. Nous serons changés. Amen. Malade kozala te. Musalo asala ina Golgotha komonana. La Bible dit quand nous serons manifestés, nous serons semblables à lui. Yenda kosala te tozala ndenge ya azali. Amen. Irrépréhensible. Mutawazana tankuta lobano likambo mabete. Mutawazana ta finga yote des hommes parfaits. La Bible lobete l'évangile que nous prêchons, c'est pour les parfaits. Amen. Pour Nzambe déjà tozali déjà otosi tokoki mais ozela siko kaka tango nango. Amen. Moni bat ba koseka ba bi mais où est la promesse de sa venue? Voilà. Akoya ndenge ni bozela kaka. Non. Tuko landi lokola bato baza koloba ba enseignement lokoto yezo yaka na 1963. Soki réellement yaka na 1963 biso to ngai to suka wapi? Voilà. Amen. Bible Nzamba mona ki pe biso. Bible bete à Golgotha, il voulait réconcilier. Ba oyo bazalaki sans Dieu dans le monde, na ba oyo bazalaki na Nzambe. Nzamba bazalaki Nzambe na ba ebelo. Bangonde kuna ba promesse zalaki na bana Israël. Bangonde ba alliance zalaki. Et nous, la Bible dit nous étions sans Dieu dans le monde. Na mokili to yaki na Nzambe te, mais il a voulu nous réunir. Pour nete mukolo wana tokovanda na fête de noces, Abraham azali, Jacob azali. Jacob ndeyo azwana numboto. Abraham ozalaki boye, toyako yokoka na ba Bible. Nous allons nous voir. Bible tutokokutana et yemoko le Seigneur des Seigneurs. Tokobanda kokumisa ye. Amen. Et molongi ya solo c'est lui. Amen. Litia na biso tobaki ete tozali ba sentinelle. Pona kozo ezali kuuta na munoko na Nzambe, kopesa bana na Nzambe. Amen. Kokebisa bango. Mais il faut yo moko d'abord ozalana lilobo ya liloba na nkolo.
Pour militaire na biso yaki lelo de l'exercice de culte. Ndenge nini tokoki ko salela Nzambe. Wana tobandaki nzama memi biso na ciel et terre pas tout na faire boalo. Ti ko komisa biso na esika tozali kwa ko l'accepter ciel et terre ya solo. Ezalaki kuna na Golgotha. Na colline élevée. Ba colline élevée za campus. Mais wana colline élevée ezalaki kuna na Golgotha. Ngombo ezalaki mali likolo. Et puis bachaki Yesu Christ. Ato vandi wa pozo mona ye kuna. Tala mutango ye wana. Parce que dans le candidat il y a Apocalypse, tout au côté na Apocalypse chapitre 5, na verset 9. Pour ça dans Nzambe ezali te biso nyonso tozala ba oyo na banganga Nzambe. Un peuple. Apocalypse chapitre 9. Pe tozala ba konzi. Apocalypse chapitre 5, na verset 9. Apocalypse 5, 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant wana bazali ko yemba nzembo moko na ya sika bazali kolobete yo ozali na makoya koki pona kozwa buku pe kufungola bilembo. Alléluia. Amen. Car tu as été immolé pona te yonde onyokwa maki et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu. Yonde okokai kosomba na zela makila na yo batu nyonso ya mabota nyonso ya minoko nyonso mabota nyonso ya et de toutes les nations yenda somba kiango qui a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Alléluia. Amen. Talete nzambe musala sala. Mwi batu belé même dans message yo. Oh non. Frère Branham da fungola ki ba bilembo. Non non non. La Bible dit c'est l'agneau. Amen. Mutazana makokite pour kufungola Bible oyo kolakisa biso mutazalaki na makokite Jean atalaki na ila Patmos aleli amona ki mutute mais balobi c'était tala mwana na pate oyo alonga ikuna na Golgotha yenda zali capable ya kozwa beaucoup pe ya kufungola. C'est pourquoi il n'y a pas le message d'un homme. Oh, le message d'Abraham ezalaka te, c'est le message de Dieu. Amen. Amen. C'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Amen. Ah non, lui c'est un homme. Il est l'unique. L'agneau qui a été immolé. Pour na kosala nini na libota na yenyo surtout tangu tozala nini tozala banganga nzambe. Pe bakonzi. Des rois et des sacrificateurs. Mais tozali ba peuple moko ere. Oui oui. Tangu yo zali kote ya ozape mukonzi. À l'époque, pendant le roi, il faut yeba, c'était des rois sacrificateurs. C'est-à-dire, banganganzambe, bangondi balai kokunza. Batuna mayele. D'abord, zana mayele nanzambe. Même Joseph avait dit, ah, mutuana mokaza kona mona kabandota, zamuta mayele. Même Daniel, moi je suis allé habiter, tant na bukonzi ya mobile nanga, zalaki na mutu mokaza na mayele ya nzambe. Mais c'était eux, ils étaient les lobazuyo. Yo un franc-maçon, un sorcier, allez comment na yo mukonzitene. Okonyo la raba. Maintenant gouvernement ya Nzambe, ça sera nous. Amen. Ba oyo ya racheter na sana ye. Ba oyo yo ye abengi ye moko. Asali bango ba konzi, des rois, des gouverneurs. C'est pourquoi le bête na ko annoncer bino déjà makambo. Boko yeba makambo ezali ko ya, pe bino boko tatola ya. Ésaïe chapitre 46. Ésaïe 43, 44, verset 24 à 26. Ésaïe 44. Ésaïe 44, verset 24 à 26. Ainsi parle l'Éternel ton Dieu rédempteur. Wanezali koloba Yahweh Nzambe na yo mosikoli. Celui qui t'a formé dès ta naissance. Oya salio wuta bota manayo. Moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Alléluia. Abete ngai awaza koloba ye. Mutu moko azalaki te tanga osala mukili. Mutu ezala makamu susu esengi. Mutu azwa place na Nzambe te. Nzambe ko utiliser biso tote mais pona ko bwikisa mutu il faut ye moko.
Il continue, j'anéantis les signes des prophètes, des mensonges. Je proclame insensé les divins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Azako confondre. Bah oui, nyoso tout batona muke. Ato moi bazako landa 10 000, 20 000, 3 000. Au mouton azan il va na Zambie à soloté. À la fin, bah découvrir hier que c'est un fou. Je confirme la parole de mon serviteur. Alléluia. Ni le bon apesi mo sali na ngai na kokokisa yango. Amen. Mais faut ozala kati na basali na nzambe. Oyamba lilobe uti réellement na mutu na nzambe. Tomonaki la veuve de Serepta tatolaki pona oya Eli. Abite Eli, maintenant je reconnais. D'abord faut ko yeba mutu na nzambe. Oya zo memelo Yesu Kristo. Et je sais que la parole de Dieu est dans ta bouche. Amen. Amen. Kondi mezali ko uta na koyoka, koyoka liloba na nzambe. Liloba na nzambe zali na malum na munoko na batu na nzambe. Amen. Amen. Maintenant dans la profondeur des sentinelles. Oui. Et la Bible dit, j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. O bato ngai na tindi, makambo bazali ko loba ngana ko kokisa yango. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je révélerai les ruines. Ngande na loba kete, ville wana ya Jérusalem, ekotongama. Pe etongamaki. Azali nzambe, soko uzali na liloba na ye, akokokisa yango na tangu na ye. Amen. Mais na basali na ye. Wite nzambe azako tambola na biso ndenga tambola ina bana na Israël. Bazalaki belé babimi. Bazalaki kotumba mbeka. Katikati na désert, bazali na ba révélation, ba man bazali kolia. Mais la Bible dit tous ne furent pas agréables à Dieu à cause de la désobéissance. Zambé alingaka jamais ko rejeter. Muto yatindi. Celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé me reçoit. Nanya ko yamboyo ngai na tindi ayambi ngai. C'est pourquoi ezalaki ko yoka na mutu yemo konde kuna na mo robe. Tangu nzambe azali koloba bazokoka mungongo na nzambe te babi nkolo kosolwa na biso lisusu te. Désormais na nzela ya mutu kola lobete na kozwa mutu wana na tie maloba nanga kati na ye. Amen. Pays à l'axabine. Mais il faut keba kososolete aza ozolanda za mutu alukuta te. Parce qu'il y a des prophètes de mensonges to mona ki yango pe nzambe alobi na tindi bango te. Amen. Mais bazali ko kende ko prophétiser na tina na ngai. Mutu na nzambe akolaksabino Yesu Christ. Amen. 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 Et il a les paroles. Abete maloba ya nzambe zana munoko na ye. Isaïe 46, na verset 10 à 11. Et comment mieux, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Liboso likambo esala mangai na sina lobi yango. C'est pourquoi moni Yesu na Getsemane Nzambe alakisaki même ba vision. Ye pa bisi bango o nyoso na yeko yebisa bino ezokoka malobi na butu ya lelo. Abete liboso likambo salama, Dieu nous montre déjà. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Pe oyo na me kokisa mite ngai na kolakisa bino. Amen. Nebite eloko nini biso to ba guerre ezali ko ya Bible lobaki yango na tangu na suka vous entendez parler de guerre. Yes la lobaki yango déjà. Amen. Banzala bokomona banzale ko ya eze eloko te oyo ozala surpris. Ponete Yesu alobaki yango. Ba inondation ekoya. Amen. Ego sala pe komeli na ndaku na yo dindi na mai tout ça. Ndimaka apaka bien nzamba lobaki eko sala. Voilà. Mais c'est pour un temps. Et ça n'a aucun lembo. Une petite épreuve. Mais la victoire a été déjà acquise à Golgotha. Toko kende ko vanda na ndako yemo kwa bandako. Domaine na ye abi akeko préparer les biso. Nous avons Isaïe 44, dans verset 11. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. Abete ngai nena kobenga. Na kuyi kozala na bengi ndeke aza musika yawa ye. D'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je les réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Alléluia. Na musika na kobenga mutu moko musika pone ye akokisa baposa na ngai musala na ngai volonté na ngai. Batu mingi baza komizo esika wanzambe nda bengi ngai nzambe na non nzamba za na basali na ye suka lingi ya kolakisa banzela na ye
libondeli ya Moïse ezalaki kaka moko soki onazwi grâce na miso na yo lakisanga banzela na yo. Tu dois connaître ce que Dieu fait aujourd'hui. Nini Nzambe azali kosala lelo yo pour nete yo tangu yo zwini liloba wana ozala siri ngapi naza koteya liloba na Nzambe. Parce que tozali batei ba sacrificateur banganga Nzambe tozali pe bakonzi toko renyene na millénium. Omoni Pilate a tout nié. Est-ce que c'est toi yo zam konzi yo zam konzi? Ah oui je le suis. Ça veut pas tout nié yo zam konzi le bana ndimi nazali. Voilà. Tu régneras avec Christ. Osam sacrificateur oui. Tout ça comme m'a fait étranger. Amen. Ce que Dieu nous prêche, nous vous prêchons aussi. Amen. Celui qui Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Le problème maintenant c'est ça. Où se trouve la parole? Amen. Amen. Les États-Unis kuna balobia non pour noyer ba liloba il faut tanga prophète aka salaka 1000 prédications. Nios. Frère Franco Azaki na une expérience abi non c'était pas 1000, c'était au moins 500. Beaucoup zope 500 wana te. Il faut zo muto ya ko résumer les 500 wana. Amen. Parce que zali nyonso bakoki kotangela non kati na yango eza na ba point oyo ezali ko intéresser yo pe fungoli yo mayele. Amen. Non, l'esprit va t'ouvrir la parole. Attends, Franck, il a des milliers de prédications. Mais quand nous sommes ici, nous résumons ce qu'il nous a donné. Amen. Pour n'être tous là, nakati na présence nazala. C'est pourquoi on est dans la ville, il y a confusion. Tout le monde veut être sentinelle. Ah ngai nazana ministère à pasteur, ah ngai kuna docteur, ba lobi na yoko ministère wana nyoso tu bozolo ba ezalaka te. Mutu azalaka na ministère te. Na 1 Timothée chapitre 1 verset 12. Ba lobi mendenge ni bino bokoloba pasteur azalaka te tout ça. Mais c'est vrai. Tout ça dans le ministère à ta mon côté. Dans 1 Timothée chapitre 1er, dans verset 12. Ah, Paul Azali Kolbaïté, je rends grâce à celui qui m'a fortifié. Nazali ko pesa lokumu na oyoyo apesinga ipikiliki. À Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Alléluia. Wana ye amona kete nazali sembo. En m'établissant dans son ministère. Alléluia. Kochanga kati na musala na ye. Eza ministère ezaka ya Nzambe. Ya mutute. En m'établissant dans son ministère. C'est le ministère de Jésus-Christ. Dans la Bible, il dit en m'établissant dans mon ministère, dans le ministère. Non. C'est dans son ministère. C'est ça la vraie traduction. Ministère ezalaka ya ye. Yendazali les bons bergers. Yendazali passer à malam. Yendazali les serviteurs de Dieu. Mais ce qui a béni en tant que Moussala, c'est une vocation. Amen. Tika yenda loba ke yende aloba o pasteur nangai, o Moussali nangai, o boinabo. C'est pourquoi nous devrons tous prêcher seulement la parole. Mais Dieu va faire la différence. Amen. La Bible dit vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent point. Mais ko wele la nayote ngai inde pasteur boy, ngai inde boy, panga prophète boy. Non, si Dieu t'a trouvé fidèle et digne, c'est lui qui va t'établir. Amen. Mais qu'on s'établir yo mon côté. Amen. Pour le moment, moi, Dieu ne m'a pas dit que je suis pasteur na boy. Non, je suis votre frère. Amen. Vous aussi vous êtes des frères. Amen. C'est une assemblée de premiers-nés. Amen. Où Jésus-Christ est notre frère. Amen. Les premiers. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Amen. Mais autant marqué, Nzamba Kopiabiso Moussala. Et quand il y aura le ministère, la Bible dit d'abord c'est un ministère qui doit travailler dans l'harmonie. Voilà. Amen. Amen. Et quand vous allez dans l'église, pasteur, d'être mon apôtre Kingani Kuna. Oh prophète Denis Kikwani Kuna. Oh évangéliste Fakala na église naye. Non, ils étaient tous ensemble. Amen. Ils travaillaient dans l'harmonie. Le Saint-Esprit les fera. Nzambo tozali kondima. Il va faire quelque chose d'extraordinaire. Lenga salaki na Kuna na wapi na Daniel. Liboko ebimi.
nanu bato bamona te liboko ebimi bato mokonzi alobi oyo nanu namona te bokoloba te ke eza triche boya bino nyonso bato nafutaka bato boloba bino te boyebisanga liboko wana eza nini. À ce moment-là, ils vont nous chercher. Amen. Allez chercher frère Boalola. On sait que là où il est chef de division, c'est un type qui est de la sagesse. Amen. Parce que c'est lui nous parle. À ce moment-là, on va t'élever. Allez chercher ce frère François-là. Et il est millénaire. Les gens suivent. Hein? La dame a dit non. Il y a un homme. Amen. Les vivants de ton père. Bakanga Yekuna. Celui-là, il voit. Il parle. Il a une connaissance de Dieu. Amen. Dieu doit faire la différence. Amen. Il faut qu'il y ait quelque chose de vrai. Oui, là, c'est le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le Saint-Nom de Jésus. Amen. Amen.